Yes, we. Babo, you put a gamma Mbote papa. Mama kombo nani? Kombo nanga ipangazwa comme Florence. Mama Florence. Olobi nini kasi? Na lobi boye. Awa na mboko oyo tozo souffrir makasi papa. Boye bokei. Boye bokei. Soki to yambi buna ezoza net lokwa bato soki sa deza. O toza ko yamba bino na kati ya mboka na biso. So na moto wana ti na suka. Nde biso na ye. Mais soki bosale biso bongo te. Wana penze ko bonga te. Bole ki abiso pe na molai moko te. Boya kana nzia nenge boya ki lelo pe to kutana na bino be bongo. Boko saka biso tozo landa bino lokwa banguru. Bo sepelisa pe biso motema na biso sepela te papa. Ko pesi biso savon, pesi biso mungwa. To ko sala na nini? Kasi bo sepelisa biso kaka na balabala entre deux quartiers ikengeleke bokala soki balabala esili. Soki mbula eluki moto ezoboya kokota papa. Bazotika biso banda kuna toya na makolo tu kokoma na bokana kati ya butu tango mosusu kuluna akobimela biso asali biso mabe. Mais soki bozo na posa te to fota kabino botira pe biso maboko bo sepelisa biso pe sepelisa pe binote. Ba député bazo ya wa ebele ba kozebe to tanga te bazo kosa biso ba koya ba filmer biso ka ndenge wana bakei. Polo ko sa biso loko te tozana posa nde mbongo polo te tosengeli na mbongo tosala balabala mbongo ya mbongo wana nde esunga biso na bana po bana na biso pe bazotanga te po likola mbongo. Mama mbote papa. Mama kombo nani? Kombo na mama Gertrude Boale Bombula. Komona bandeko ya Asbel mbandaka na biso baye kotala nzela oyo eza na eta moko ya malamu te iloba na eza. Iloba nange eza boye. Ngana lobi ke bayawa ebele pe bakosa kaka biso tozaka na solution te. Biso nenge toza na posa ka nzela na biso ya bongonda na bokala ebonga. Soki nzela wana ke moto ya kobongisela biso nzela oyo biso na moto wana ti na suka nde biso na ye. Mais soki bosaleli biso bongo te wana penze ko bonga te. Bole ki abiso pe na molai moko te boya kana nzia nenge boya ki lelo pe to kutana na bino be bongo. Posa na biso basi na batata na bana ndenge to kosenga pe boko kisela pe biso to boy makama ba vanti soki ba bangisa biso nzela ba polo bino sengite. Polo ko sa biso loko te tozana posa nde mbongo polo te tosengeli na mbongo tosala balabala mbongo ya mbongo wana nde esunga biso na bana po bana na biso pe bazotanga te po likola mbongo. Likanisi ya kotangisa bana na formation ya ofele yo yambi yango ndeni. Na yambi na sepeli na lilobo wana ke bana na biso batanga ofele po toza pe na bana batata na bango bakufa baza pe na baboti te bana baza be bazo souffrir esengeli bo sa biso likambo na pa bana na biso batanga kimia. Papa toye tozuyo en pleine outi wapi. Te na outi zamba. Na vandi kaka nikengeleke kasi to sepeli na bino coordinateur ndenge boye yawa. Toza na problème za na difficulté na biso ezali problème ya balabala ya ba pont. To sepeli ke soki opesi biso savon, opesi biso mungwa. To kosala na nini? Kasi bo sepelisa biso kaka na balabala entre deux quartiers ikengeleke bokala soki balabala esili bokozwa ba voie pa na biso population facile. Ba député bazo ya wa ebele ba kozebe to tanga te bazo kosa biso ba koya ba filmer biso ka ndenge wana bakei. Kasi posa na biso o biso honorable asunga biso ka problème ya balabala. Yo ozana ni na koto. Wana za na ikengeleke naza localité ya quartier na biso koto. Localité. Message na wewe ozala nini et pas honorable die banza. Bon, message na biso pas honorable. Nzamba sungaye azana na difficulté te ay pole biso kaka problème itali makambo ya balabala. Très bien. Information na libananga ko ala kaka bienvenue na délégation tindaki. Alors, tous allons qui enclavé na maille moko ya 3 ponts, 3 petits ponts. Alors, tout le bique le quoi d'aujourd'hui, de la délégation, il fallait tout le roi la place toujours dinda. Alors, Ameka, ko sali sabiso, banda ko zokoya, tous enclavé, difficulté monene, chemin raccourci, donc et donc ça biso maman na difficulté soki okolinga to sengi yo selon makoki ezala te senga ba aide pour na 3 ponts ezala rectifier. Merci beaucoup papa. Mbote kombo la Judith.
Maman Judith, yo liloba na we kozani. Liloba na ezaka ke ndenge bolobi onyoso ba mama balobi na oyo po lobaki na ekokisamaka bongo parce que nzela oyo eza dana risque bato baosala bato bakulula awa nzela mabe mbula soki ebeti moyo tambola eza te okotambola bila sapato te ba transport pe komi pasi so leki kuna baofisaka transport ka mbongi bele oya pe kotoka meme baolinga te yango ya ba mama baosufira ba makala mutu moyen transport ezokota eza te ba taxi baolinga te nzela mabe conclusion kaka ke babongisa kaka nzela oyo soki babongisi nyonso bokosenga bokozwa kaka. Voilà, association ya Asbel mbandaka na biso to sepeli eloko tokosea kino mokonzi abongisela biso point oyo parce que point oyo biso bata misala tango tozokende misala wasoki mule beti fotolongola ba chaussure totambola boye et puis bana classe baza kotambola makolo donc moi ezate tozosala ke ete ke nzambe asunga mokonzi na biso de façon que abongisela biso ba point oyo misato. Mbote papa. Mama kombo nani? Kombo nanga ipangazwa comme Florence. Mama Florence. Olobi nini kasi? Na lobi boye. Awa na mboko oyo tozo souffrir makasi papa. Boye bokei. Boye bokei. Soki toyambi bina ezoza net lokwa bato soki sans deza. O toza koyamba bino na kati ya mboka na biso. Baninga soki bayambi bongo basepeli. Pona nini biso pe koto soki toyambi tozo sepela te. Boko saka biso tozo landa bino lokwa banguru bo sepeli sape biso motema na biso sepela te papa. Posa na bino kozala nini pona honorable die banza sale la bino po bozala. Posa na biso ezali nzela ya ekangele ka eza mabe. Nzela pe ya munene kuna ya bokala wana pona kokota na mutuka boye eza mabe. Soki mbula eluki moto esobo ya kokota papa. Bazoti kabiso banda kuna toya na makolo tu kokoma na boka na kati ya butu tango mosusu kulu na kobimela biso asali biso mabe. Mais soki bozo na posa te to fota kabino boti la pe biso maboko bo sepelisa biso pe sepelisa te bino te. Mama mususu. Dudu toza a côté ni. Oza na kati ya pont ya Bongonda place ezo souffrir biso mingi. Bongonda eza na mboka ni. Eza na kati ya Ikengele kena entre Ikengele kena Bokala. Ikengele kena Bokala eza na mboka nini? Na Bokala. Na ville ni. Na ville ya Mbandaka na. Awa ndana toza déjà na Mbandaka na Équateur. Siko lilobano eza nini pona banjela? Lilobana ngai na moni bino na sepeli na tout d'abord. Mbele bato bayawa bayaka baye bakosela biso pont baye bakei baye bakangi ba photo nde bozo kangaka bebo balobi tolobi après 3 jours to koya bakena bango yango ko bino boya nzambe atindi bino boya pe na maloba te bolobela biso maloba nde bozu biso ba photo boti bokei après ça botikala yebo yango ekosunga biso te soki bosala mosala biso pe tokopesa bino pe ba o biso posa na biso ezala biso to voter bino mais soki bosuka na maloba bokomona pe na moto moko po voter binote. Message nini relancer pa ya honorable Die Banza. Yango to pesa to pesa kala nzambe na sunga ye apesa ye makasi apesa pe motema pio asala musala oyo na biso to pesa pe maboko nzela kufungana. Merci beaucoup. Bandaka na biso bino si Die Banza na biso. Bandaka na biso. Die Banza na biso. Bandaka na biso. Die Banza na biso. Bandaka na biso. Die Banza na biso. Ok, merci beaucoup. Tofesibino, merci. Dengue, tofundaki message et pas de Koingule, fait de ko sensibiliser bino, fait beaucoup de bino sur na po. Mai na sala na. Baby. Bole kitamo kondi ya na molongo. Kanga kapo yo betele msangani. Afirme ya katisa la kisai. Telema kawana, ni bo telema. Boya moko na malongo bo katisa ka swima kabino moko. Malembe.
difficulté toza nango aka baport moyen transport mboke tonga makoto te mpona difficulté ya baport misato olata te soki baport ekangami awa esili. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes juste dans la ville de Mbandaka, province de l'Équateur précisément. Bozomona ba maman ndenge ba kozinda na mai, donc déplorable. To éviter ce que ba konza mboka bazalaka ou bien mboko yo ba konzi bazalaka te. Mbandaka eza ville munene, mais awa na ikengeleke na bongonda ba mama ba kozinda ba kosenga vraiment na ba konza mboka batalela bango ba konza mboka bosala mosala pona ba mama oyo babimisaka ba makala na centre ville babimisaka biloko mais nzela eza impraticable moyen ba katise ezozala te yango bazosenga aide ya honorable Didier Banza Londolongu ya mopepe sika soki okosala mosala na nzelo yo balobi yo kozala na bango tina suka. Merci na bino nyonso, merci na Asibel Mbandaka na biso, merci na batu nyonso o ba accompagner ki biso. J'espère que ba mama tokoya pon oyo avant la zonga, j'espère que bato ba koya ko ça déjà misala.